Bitumba molimo neto ba toujours eloko eleki kokote la ba coopérant par ezalité koleka bitumba molimo et oui nazo sentir déjà présence ya Borel Mopila papa na Borel Son azola na biso ilelo to lobigara bitumba molimo e bandi Oko souffrir na lobi boko mona pasi Bilingi lai enembi kama kwana odrenge Boye bisa bango bakika pendo Bitumba ya molimo Appelez-moi à partir d'aujourd'hui, terminez cette show. Le monde est méchant, le monde est jaloux. Bitumba ya molimo Mbeli botuba kinga na motema ekotaki Asimaki na ibibi na misaka La vie est dure mais la mort est facile. À force de chercher sans trouver, on finit par trouver sans chercher. Franck Bombara de Toulouse. Franck Bombara Adol. Et oui, Franck Bombara Adol, Franck Bombara à Pointe-Noire. Merci Nabino Banso, ba auditeur de surtout ba coopérant ba outil, na ba okende. Boye bara ne Robin Biso toujours. Voilà, numéro Esili Boyebi Eko Sala vraiment bien. Voilà, et couper sa biso. Alors tout le bateau bananzemo pour et permettre. Potena koma ennemi juré ya motonyo sotu masona kosala bakomona mabe ngai piana na ebitina na kokufa te na sekananga onga na choli bango na lobata lisolo ngana tongi bango Nzambe yo moto ebaka le bon et le mauvais soki ya sevre nazali moto lelo tokokotaka na shona biso okopero oyo ozokende na oyo outi okobenga biso na 06 573 50 00 et voilà et na deuxième partie œuvre bas artistes baimba kababa confirmé kababa troisième partie Toko solo aka autour de beaucoup de choses hein. Pendant ce temps de Zalara la pointe noire maman me belé et outi ko salema to le belaka yango d'abord déjà eu Mobange des bras arrivé na extra musica Nouvelle Horizon Rosen Superman Yaour arrivé na nouvelle extra musica Nouvelle Horizon et oui JBC Musica voilà babongisi marambo et c'est beremi toko solo là autour il y a troisième partie 19h15 journal la bande de la rédaction Baroya pour va présenter le journal langue française. Entre temps, Bobo Sanate, que na terre fertile, la zone sa pondou, na laissa batoupe bataba 06 573 50 00 pour que vous marquez présence Nabino. Nazali ami de la paix, partisan de la non-violence, souvenir nanga ya mabe, nengeto meseni na bango, bako pesanga sourire. Namote manga ennemi. Voilà, Tobé Narango prière à Bitumba, le ton, voilà, le tout premier auditeur c'est Borel Mopila, papa na Borel Son. Allô? Moi, nécessaire. Borel Mopila. Moi, nécessaire, vraiment, vraiment quoi. Moi, na bakalinga la maga ngando apesho mbota trop. Carrément, comment on a yambi en vraiment. Et je voulais vraiment